La bande nyonso o balandaka biso, o basepelaka na biso, nayebi keno Epenge Fofana, notable à Sankuru. Epenge Fofana, l'élève du maître. Maître Ndenani, mon mboka Eliezer, nayebi ke batebele bakanisaki ke soki a commis député, to komi wapi ekufi. Mais bino moko bozo pesa ba point, bino moko bozo améliorer musala tozo sala. Mais nayebi keno bobenga kangai. Man pona moto azwa ngai bobenga ngana numéro ya téléphone. Ou à 082 27 80 26 8. Mais on a bateau au basepelakana au to salakate. Sur la première fois, on a une affaire pour expliquer bino peut-être que non mutu ou à cause de la toucher. On a besoin il y a téléphone. Pourquoi on a besoin de téléphone? Lobby na sisi musala na zaki victime na rond-point Willery. Na tambola na toujours na makolo. Kozwa transport. Yango lobi nazalaki victime po anini ezana batu oyo basepelaka te oyo bazalaka toujours bakokaka vérité na biso te le moment to dinosaka makambo bazwi beloko basali boye bato bazo réclamer comme atanda kisa mambo etali moto pona ba plaque bazosomba plaque de $32 et comme $35. Mais lelo to moni deux plaques ezana drapeau ti ils ont posé problème. Tant que Koloba, babusu ba CPI na ngote. Papa bazo sala biloko na toujours ba congolais. Ezaka toujours ba congolais ba sala ba complot na ba étranger. Jamais étranger ayaye moko awa asali likambo. Pour moi toujours azana soutien à général, azana soutien à colonel, azana soutien à inspecteur. Neti awa pe ba bengi biso na quartier météo. Comment na qualité météo, eza quartier moko présidentiel. Eza différence ya Kolikana boulevard, ya Kolikana presse principale. Mais kokota na kati bandeko o ngai na moni na météo ekamwisi ngai. C'est-à-dire de 2015, 2016 jusqu'à 2018. Bato ya Kisasa bayebi quartier météo. Météo ezalaka nini à l'époque. Mais botala ndenge ba boding ndenge telemi, ndenge ba village telemi, mais balobi bakuti préparation fondation ya Athènes. Yango ba manifester avant ba benga biso pe ba manifestaki yango ko mona défilé ya ba image ba déposer na ba plainte ba boyi réseau RTL ten mais ba condition oyo ba kolo RTL ba zoya ko expliquer ça la biso ndezo comme ça biso tout le monde a mona comme si même ataba kin marché le lenge bazotonga soko ke na première Joseph Kabila a fait tout ya ko fongola petit boulevard Tina Ndolo mais lelo Joseph Kabila Longwe président Sikakoti, lelo supermarché wana ezui balabal. Et sili, bango wana ba fongoli. Le même temps aussi, RTL eza ya Congolais, bien sûr, ba Congolais ba travailler à RTL. Mais ba condition nini, oye sengeli Athènes eza pembe na bato. Ce qui moto auti poto lokola Richard Pangi, pasteur Félix Esombo. Baza ko kamwa Athènes na communication, bana bazo sakana nase. Botala tango akala. Tozaki na ba kasere boyetin, tozaki na ba bato bazobela ba maladi oyo wana ti ba AVC boyetin, mais to lukaka pe to yebati. To sala pe ba recherche, ba professeur d'université bazali na mboka na biso, bato batangi na ba Sorbonne bazali na mboka na biso, mais jusque là conséquence to cause ya ba AVC, ya ba casseur, bazo expliquer biso te. Mais en même temps, tout dans la télévision, plus de 262 chaînes télévision à Kinshasa. Mais la recherche et l'information est zate. N'est-ce pas tout le Congolais, ah, je sais la pour Athènes, pour na salaire na bango, pour na caution na bango, bazo défendre bango. Mais là, quand se peli nangote, baza ko accuser ba dirigeant congolais, net ministre, excellence pour son mobile, moto dans service et habitat. Moto aza mambo etali mabele babi ba mikanda nyonso eza ya kokoka mais conséquence o besoin mon ngote to avantage nini est-ce que ba notable ya météo ba sengi que non tous en difficulté à raison boyo kotia biso réseau ya RTL même ba sengi mais sengi ba expert est-ce que va botongelo koyo bo expliquer ki bat to bo sola ki na ba notable. Mais quand on va se pélir dans Athènes, quand on va se téléméla, que non Athènes a raté. Tout le monde a raté dans la province. Na kenda même na Lubefu, Athènes est à la cata.
Mais tant au monde mboka sénateur Cho Kitondo a quitté comme notable na bango. Basengie ati Athènes. Batiaki Athènes, mais musika na bato. Tokena na mona mboka honorable Dugu Kulungu na Kingbangala na Kwangu. Basengi Athènes, Dugu Kulungu a memi Athènes en communication. Mais ba installer ango espace ya batute. Binomo obota la télévision isa radio te. Merci na balandinyo ya tokomi wapi na se retrouver na quartier météo. Boyebi keno mona mboka Eliezer aza député national. Parmi pe commune pesa ki ba voir lokola ngalier mezati. Météo et se retrouver na kati ya Lukunga, na kati ya commune Ngaliema. Mais bato o ba vota Eliezer Tambwe comme mwana musala na bango ba bengiye. Biso toza l'état te. Mais c'est ko talisa eloko nini population bazo réclamer. Soko tali maçon asalaka musana e soki muta sombi esika abengise ka tongelanga ndaku. Soko tali peut-être muta chariot amemaka toujours charge soki muta sombi biloko nae. Ngai na se retrouver awa na quartier météo na appel toujours ya population parce que bango de ba vota Eliezer Tambwe comme député national. Eliezer azana vacances parlementaires. Ata kosala musala, ata kosala nyoso, mutaza likola mibeko azate. Yango to se retrouver awa télévision eza radio ti. Balobi bazotonga Athènes na quartier moko eza quartier résidentiel. Ngai na ye kotalisa. Balobi Athènes eza na 5G. Soki otali mopanzi nanga. Mama nanga bote. Mbote papa toza na kanda makasi papa journaliste. Est-ce que tala ba étranger, est-ce que salama déjà bacha antenne na kati ya quartier. Oyebi ba réa wana bana na biso. Et non nini eko komela bana ba fièvre ba makambo ebele. Toboyi to na kati ya quartier météo awa. Toboyi ba kolongola antenne na bango. Tala biso bandaku yango eza pembeni awa. Toboyi ba kopikola loko na bango. Ba konti botala biso likambo toboyi. Mambo kabote. Mbote papa journaliste. Kombo nanga Epenge Fofana naza journaliste atokomi wapi à travers appel na bino eloko lini bazo sala awa. Papa journaliste to bengi opamba te biso toza peuple oyo topesaka bango ba voix po bakoma bakonzi. Soki bazotika biso na ba danger ya boye eza bien te. Biso toza peuple bango balie mbongo souffrance passe eza ya biso. Antenne na kati ya population boye bandaku zoba journaliste zoba image omona bandaku ndenge za pembe ba conséquences eza nini ba conséquences eza epesaka ba trouble na ba nerf ba cancer na banzoto na biso ba maladi mususu eyaka na ba surtout ba teni oya lelo komi oyo ya 5G ya 5G esa biso pasi. Pourquoi bébé espace na Kinshasa ezebele pourquoi bakoponaka katikati ya batu mbamo baya kocha antenne na katikati ya batata bino moko bakonzi botela biso makambo oyo botela biso makambo te vota bino po bate papa Eliezer yo za député Lukunga pesa balingali me pesa ba voix koleka Kinshasa mobimba oza papa na biso papa Eliezer na yeba na ipen lero ozotanga na yeba na ipen na yebio ti okomi député na yebio papa tela biso makambo oyo mona mboka mote papa na lingo la caméra présence na ngana Ngaliema awa eza appel na bino chaîne to komi wa pesa chaîne na bino bino bato botala kango eloko ni ezo salama awa. Bon toboyi ya liboso nano pona ba poser antenne awa antenne de Eliezer ayebi bien to pesa ye ba voix pamba te po lelo akoma wa komi ayokela biso asalisa biso antenne efanda awa te balukela yango place ya kotia yango po antenne ebemaka maladi toza na bana toza ekende musika awa te toboyi nde eloko na sumete Pasteur Mbote eloko nini ezosala iba osala bino antenne ya RTL mais bino bolingi yango te ya liboso ngai mwana mboka nasengi na Fati Beton tozoyoka pe tozoloba ozosala musala ya malamu na kati ya Congo musala malamu Fati Beton ozosala o pe tozoloba oyokela biso Fati Beton place ya boy tala nanu ndenge eza
bandako na bandako baye kota antenne soki peuple aboyi eske amemi ngambu yo za mpona biso tolingi yo makasi Fati Beton tozovote yo mpe lisusu après tout yokela biso posa na biso longola antenne oyo awa tinda baoya yo bango balobi o baservice à l'état esigné déjà badocument nyonso te eloko tozoloba Fati Beton yo nde oliberaka biso na bisika pasi oyaki kolongola peuple na bowumbu yaka mpe kolongola bowumbu oyo ya bantene oyo na meteo toza na besoin nango te tolobi boye okita omata lokola biso tomipesa mpa na yo Fati Beton tomipesi epa na yo mpe bunde na biso na likambo oyo soto balobi Fati Beton aza nani moto wa keso atuni Fati Beton ngozolanga mutu wana Fati Beton aza nani Fati Beton azali mwana mboka azali mwana papa Kitshekeli oyo biso toyebi oyo balingi te batikala me biso tovota Beton akolongola biso antenne oyo kozala awa eza bien koloba mais moto alonga peuple azalaka te mwana mboka mbote papa esalinga esengo ya komona balobi avenir alobi eza jeunesse mais komona moto aza jeune azoloba Fati aza nani le compteur président nyonso bapesaka ye toujours kombo peuple congolais epesi président de la république ya Beton mais awa balobi bozo réclamer boboyi antenne ya Airtel oyo baza koinstalle na meteo mais bango balobi l'état signé badocument nyonso okomprendre yo olobi nini papa ngai nazoloba boye omoni antenne pesi batia biso antenne fallait pas batia biso antenne oyo ekokirele biso badega ebele bana babanda kobela pamba et puis mwasi azemi azana difficulté et puis toyebi bi antenne batia yango musika pembeni ya bato te mais bango batia biso antenne awa ata wi bakonzi yango pena bapesaki autorisation batia terrasse bango mito bango esalaki te bamonaki te biso antenne awa dekolangaka eza risque boyeta puisque bakoloni balobi bazotia bino antenne ya Airtel bino boboyi po toboya puisque beconvene yaka biloko so oza makila makasi te do omonika badege oyebele kokufa puisque bakoloni namoni quartier mobima amonika barésidence namoni mpenza antenne te mais bango balobi eza bien tomona ngo na bavillage kuna tota batv information oyo eza village quartier résidentiel kama moni mpenza bapalais eza mpenza bacadre wana bato bakoti ebele toya kotia biso eloko ya boye bino tomona na baprovince botika mosika ezalaka te balongola biso apuiske bakoloni na mike boye eza riske na bandako eza awa merci nayoki keno bango balobi boye kabi baza koakize bino ke bino boza bana misala ya awa bomemaka bamai na kaka bino lelo boboyi eske eza solo jeune moko te ndenge toza awa aye kosala deja mosala na antenne na bango na bato baye kosala misala toyebi bango te quartier bauti toyebi bango te tomoni kaka baye jeune moko te ya quartier oyo azoya kosala mosala awa soki jeune ya quartier azoya kosala mosala na pamde toza balakisa ye tomona ye jeune moko te azoya kosala mosala awa place bauti toyebi bango te place fe baye kosala mosala tomoni kaka bamo baye etrouve biso étrange ya komona antenne baya kotiango na kati na bapango ya mike na bato oyo toza aux entourants ya place oyo yango tolobi bespace ya minene babi antenne ezotongama show moto oyo asigné document aza rwandais te angolais te kaka l'état congolais nde apesi bango autorisation mais l'état congolais nde esengeli mpe bape kosécuriser population na ye l'état congolais lere azosigné baccord ya makambo oyo azondima baresponsabilité ayebaka biso mpe patiaka biso wapi. C'est ça le problème. Kosigné mukanda na l'état eza problème te l'état fo ayebaka population na ye conséquence na bango le ya signé mukanda eza nini balengi dollar balengi mais Franklin kala tango bamonya lenga mbongo bomo ina biso to votaka bango bazotiango wapi eza problème
kozamba ngoza problème te biso tokufa ba étudiant qui déjà milieu on a retiré à terre parce que ba étudier ça les maka mino bolali ka bolamuki bomonika pa libulu parce que moto ataka sekei alingaka bato badaye po ba osoma sekei bango baza ba ingénieur susu yango ka bazo ba marché na bango bazo marché baza na problème te mais yebisa ngai net yo lelo oza étudiant so aussi si ezala au sala musala so ba bengo quelque part au kende nao mais lelo l'état de Seigneur sécuriser population naïe c'est excellent c'est plus sous Mwabilu service affaires foncières eza mona mboka excellence Molendo Sakon na habitant eza mona mboka plus Mwabilu vous comprenez ozo akena ko arriver na biso awa esa nga pasi ndenge bazwa ko tanga ba excellence OK excellence c'est plus Mwabilu balobi oyebi makambo etali ateno na météo parce que les autres commis wapi vous comprenez toke na kiko sena habitant balobi excellence plus mobile je pense que nous va congolais va voter na mwamba oza député national de lo otombo mi na niveau national mwana mboka okoyawa ozoka ba makambo parce que bino otinda batinda mi yokolanda bango te alobi mwana mboka plus mobile ayebi makambo parce que celui qui au sein habitant lelo oyikoloba parce autorité moyen na bango c'est qui c'est plus mobile monsieur balobi ye ayebi awa bino atake peuple plus mobile asa congolais malgré ba pesa ibokonzi wana mais les souverains primaires ezali biso toza au dessus na yaza mwana musala na biso na ebite makamunga na zoloba so na zokosa le peuple aussi gagne toujours peuple a gagné kaka kosani no sai na quartier météo awa atake mona météo atake quelqu'un peut-être au na bas de l'école conséquence c'est atteindre Nathalie site oyo télévision za radio te comment la banda kunenge tongami awa c'est une quartier résidentielle parce que Nathalie qualité à banda koza awa est-ce que atteindre ils ont mérité awa zona no très bien combien de mètres tina banda ko batu bofanda tala place ngo ba poser antenne combien de mètres batu bafanda kawana mais toza banyamate quand même toza banyamate donc ezaka lelo bolamuki antenne lobi bolamuki antenne awa eza population batu bafandi trop batu baza concentré antenne eza pas même 3 mètres le boulot ko 3 mètres te na bi antenne pas même 3 mètres na place batu bafanda momona ngwapi comptez combien de métrages nanda ko amuki omona wana batu bafandi wana ba bango ba respecter ba normes nyoso les contrats service et habitat service nyoso zo le cas zo otala ba document yazo bundela batu déjà ba bongana via ye a bundela bango tuna ba futa ke combien est-ce que bazo respecter ba normes alobi na kase mna boya kotoka mai awa siko ye akola sabiso nani oyo asala musala awa malembe nabia ye azo défendre batu o bache wana botune ba fute combien pour la destruction ya bomo ya batu hein c'est ça le problème na Congo c'est ça le boko prendre de mazola je pense que non mona muki abeta monda bakolo babinaka biso to yelinga muti boyi biso to linga wande boyi parce que intimidation to boyi yango bomoni présence nanga awa na quartier météo ndeko nanga namoni olingoloba ozomona awa biso to yebobinga te mais eza aussi droit ya l'état toyeli mambo ya mbongo te toyeli mambo ya baindividu te mais ozosala mpasi l'état oyo esengeli asécurize bato na ye ezosala mpasi parce que ozomona awa ndenge makambo ezoleka ezosala mpasi quand même nani akosécurize bakongolais nani akolobela bakongolais mwana mboka mais nazo ebso mukeboye oui ba déclarer droit na bango mais droit bazo déclarer ngo vraiment convenable te alors ezala batu to mutu oyo peut-être a poussé ba na oui koyeba d'abord yo aozana ngana technicien
technicien d'Obéni. Na génie civil, na pylône. Na sala génie civil, na tombe. Pour installer à terme selon la norme internationale, la norme professionnelle. On peut s'en 5 conditions. Nazo kende no na mukuse caméra. Papa, longwa boy. Caméra zulanga biloko. Zulanga biloko lo bato urbanisme bayaki awa. Makambo banja lelo te. Hein? Zulanga biloko. Ngai na yeli urbanisme te. Moteki kwa papa to évoluer. Moteki kwanga ayeba la qualité ya manyoko asomba pasa la kwanga. Yo attaque ingénieur. Ba norme pour la kotonga ten. On peut s'en 5 conditions. Yoka, tala eloko. Téléphone. Moutinho soit na téléphone. Oui. Il y a téléphone est plus grave que antenne. J'ai dit ceci. Non, tu as évolué. Ngai nazamu panzi sango. Ceux qui population ba bengingai, je suis obligé à koya kotala eloko nini ba benginga. Antenne a besoin d'installer. Toyeba décision na bango ba enango e bandi leloté. Moyebi ka bakanga la population te. Yoka tant que population ils ont que revendiquer eloko moko, il faut ébatiner eloko zo que revendiquer. Oui. Alors, c'est un droit ici. La constitution pesali. Ils ont droit na constitution, mais il faut déclarer droit ou ils ont légitime. Maintenant tout ni pour installer antenne comme ça. Et ça n'a pas condition ni pas critère ni parce que vous êtes ingénieur, tous les techniciens. Réponds-moi à ma question. Place. Moi de batali. Ça j'ai dit. Wapi. Mutasali eti azana. Eti toi une antenne à RTL. Il y a un seul sotala eloko wana. Mais comme tu as envie de parler, explique-moi la question na ngai. Yo zongo na bilili, ndeta na ko expliquer yo par rapport conséquence ya ko tia antenne na ba quartier résidentiel boy. Bango balo mais to évoluer. Loka eloko ebino soko lo. On prendre moto ami bengi ingénieur, to moto ami bengi technicien. Eloko bozo benga ke quartier résidentiel. Alors yo soi-disant na minute onde tozaboué. Muto na mbongo ko leka $100,000 azate, pe toi na mbongo te par rapport yaba. Landa on fait réclamation c'est pas pour l'argent mais c'est. Landa l'autre solo. Mota cause la papa na non naï. C'est la zéro. Yoka. Obi ko baté. Problème est aboué. Landa problème ya grâce ces amis. Hein? Yoka naï. Papa, antenne au besoin tonga za combien de mètres? Antenne ezaya 40 mètres et que 40 mètres d'auteur, bah GSM, l'équipement et le voilà quoi. Combien de G? Hein? Combien de G? Na king pour le moteur na 4G, 5G na RDC les quotités. Ah, vous êtes à 4G. 4G, 5G na RDC. Bah non, mais nini obo respecter pour nous reposer antenne. Bah respecter nombre normes nyonso oyo et koki ko rendre ata mutu moko mabete. Papa, merci pour reprendre. Télévision et radio T. Et ça parmi biloko oyo ezofingisa na baitini na biso. Je préfère votre antenne. Mwana mboka, Mbote papa. osimba micro te. Kombo na papa Jagia. Ozanen. Na mete maçon. Wapi? Ah na météo. Maintenant, oyoki débat ezosalema awa. Bato balimi kosalela téléphone oui. Après, balobi présence antenne awa ekosunga biso te. Yo selo yo atake maître maçon. Lem sokoza na moi likanisi ya partager na télévision. O bato ba kolanda pe ba retenir quelque chose. Réclamation à bato o selo yo oyoti yango ndenge nini. Pe kotonga antenne awa yo moni yango ndenge nini. Nga pona ngai réclamation ya bato. Oui, c'est normal. Les a bien té. Pour banda ko za ma coffre awa. Pe antenne oyo emema be convenient ebele. Premièrement, basemi ya maman ko bela ba problème vraiment ebele. To se pe nango te. Pe na simana na to sa vraiment ebele. Pe tant ba o antenne oyo, il faut ko sensibiliser ba jeune ya quartier, to ba tête ya quartier. Ba sensibiliser biso te eloko moko te. Anotabe ya quartier bazana mo kwa eloko te. Ba yebi to yebi eloko te. Tant to lobi yango na zanga moko te. To yebi eloko ngo to yebi vraiment eloko te. To se pe nango te. Premièrement, ba malade oyo memela biso awa. Après 7 ans, 5 ans, au bisto romona. Bon sentiment pour bâtir eloko, mais bisto se peine en côté. Pour notre muté madame so kita, faut pas le eloko moko au sanini et au CP sa biso.
vaguement boyemba mo baze batie loko te to sepe na ngote eta kinga maître maçon poto aba mama bazala bazemi bana mike bazali oyo ko mema sima en tout cas belé ba yebi ngote même ma problème ebele to sepe na ngote pona ngai. Merci. Nalobaka toujours motala na population azate. Monisco et na mboka na biso 21 ans. Tango population ba moni keno baza apporter et le côté population ba telemi. Tango population ba telemi même le président de la République azali kolo ya population ti parce que azali mona musala ya population. RTL ce qui a poni koya na Congo et sengeli a respecter pe bato ba consommer produit na ye to ba abonné na ye. Mais kamusinga awa ba travailler à RTL ba yebi valeur ya peuple congolais ti mais bango mo baza ba congolais. Même un mot, il y a l'État. Ok, moi je pense que Tokomi Wapi Télévision, c'est une chaîne où on va respecter Kangomingi. Parce que tous les radios, tout Salaka et Monanaka, dans un quartier météo, sur base, il y a un notable à quartier météo, il y a un bengi numéro na biso à télévision. Nakuti li bulu, nakuti li blute, nakuti li bulu ya ten. Mais mutuna eza moko. Tant qu'on va le gouvernement, Premier ministre, c'est le numéro 1 à gouvernement. Quand on parle de la République, c'est lui qui engage le pays. C'est le président de la République. Tant qu'on va moniquer notre quartier et boy à ten. Bato bazo tonga à ten et c'est là qui va benga va pandisango. Va bengi mutu morote. Mais ngata on a commis awa, nazo quand même bato baza ko asime pour imilenga. Naza journaliste était, naza boité. Mais ngai na lobi boy na Kinshasa muta obangisa mutu azati. Ok. Je pense que na Kinshasa na tango ya régime akala mais bagaze betia. Soki bon monique ya bozana makoki ya ko intimidenga. Je suis prêt à tout. Au bengi au boko benga. Après boko eba keno nazana 4e pouvoir na mboko. Attaque mopanzi sango. Tango tozala kala quartier météo e banaki bo côté betia. Mais ngai na e na na garde ti. Et ça devoir population à météo. Botongi atteint, mais RTL atteint dans la même attaque, bagage marketing, batek à produit et pas population. Et pas abonné. Ce qui pourrait qu'on réclamer dans le shop à RTL, respecter même abonné, bakoyo kayo, bakoyo solution. Quand on atteint ça problème, mais bakolo mabele balobi que non, bazo réclamer baboya atteint. C'est à vous, ya koloba na bango. Mais peu bo asime de botangi. Moto azan habitant, c'est excellent, c'est plus mobile. Bobi que notre service nae et les cas qui yao. Ba pesi ba document. Ngai, je pense que non, ndoki a Congolais zaka Congolais. Parce que tant on est awa, ba lobi que non, oh ba roto kamai. C'est faux et archi-faux. Parce que ba lo baza awa, bola ki sabato bato wa mai awa, bazate. Ok. Mais eza soni. Eza soni. Parce que namoni papa azawa. Je pense que non, papa o botali âge na azamona mukete. Papa na ngai. Je pense que non, oyebi météo très bien. Comment la 4x4 ya jeunesse boy. Oye awa pona avantage à 1000 francs. Mais koyoka jeunesse congolais. Oye sengeli ba cadrer lobby, avenir à lobby zayo ezangai. Ba lobby que non, bazo ça le sentiment ya ba 5000 francs. Ça repose 5000 francs. Négatif. Pour Congo bonga expression zawana te de 1 de 2. Esika nyonso batonga kandako ezalaka na droit d'exploitation a oyo bapesaka pona kotonga ndako. Bakombo ya bakonzi nyonso batangi o baza habilité ya kopesa bango ndingisa ko ezalité. Peuple congolais azo déclaré na congolais oyo aza na kati ya la construction que za mabe puisque ba immeuble de part et d'autre y compris école na Mupanzi donc ça va porter préjudice demain. Antenne ezali biloko kolia te tango antenne ezalaki te donc congolais azo vivre te bon les donc congolais ko vivre pour l'antenne. Alors en tout cas vraiment c'est une désolation de voir que peuple congolais azo ko agir na contre yemoko o bazo sala ezali mosala ya perdiem ya lelo na suka mbula perdiem wana ba ko misango te mais kasi
soki batali nombre na bango na bambongo bato wana bacharge mpo basalisa misala oyo eleki force ya population oyo eza autour na yo te eza mpo na yo te mais eza déclaration epai ya numéro 1 ya RDC oyo azosalaka RDC ezala Faci Beton tozobwakela ye nde maloba oyo po atala nanu situation oyo tozobwakela ye nini eti atake notable awa ya météo otango bajeune balobi babi ke non bazotina bino na ba 5000 francs mais ngai nasepeli atake notable Sankourwa atake tamutamu ya Congo komona yo awa ngai na ye awa na appel na bango nini oyi koloba awa ya komona antenne pas question d'antenne toza désolé de voir que bakotia antenne ya milieu moko oyo ezali ke bakoki kotia antenne wana te donc peuple ya boyi biso toboyi en tant que banatif ya météo. Merci. Je pense que non awa nde nasukisi musala na ngai mais en tout cas il faut koinvitaka kotraîner bapropos moko ya bien te ok il faut koinvitaka kotraîner bapropos moko ya bien te parce que télévision oyo eza télévision moko ya nsima ndaku te je pense que non eza na batu oyo basinaka bapropos na bango moi je passe que kuti mpe esilaka ok soki otali place basambisaka biso ezalaka mesa moko ya mabe me bayebi biso ya maloba olobaki talisa biso yango nde ekoma ya likambo na ye awa sur base ya population ya météo nayebi balabala oyo te me nalongweli mete mpo na kokoma awa réclamation c'est droit soki mpe réseau Airtel amoni ke aza na makoki ya droit de réponse akoya na badocument mpe na baautorité oyo epesi ye autorisation ya kotonga antenne ntango tolekaka na baprince tondimaka te ya bakongolais batonga boye soki oke na Afrique du Sud moto anviaka batongi ye oke na Sénégal batongi ye me biso mpe awa naza fier ya kozala congolais mpe ya kotambola boye mpe kodécouvrir ndenge naye kodécouvrir awa eza bakongolais ndenge batongi awa eza bakartier kozala na bamakelele te eza bakartier kozala na badega te me balobi boye ekamwisi biso tosomba bamapango mpo totonga soki ezalaki hôpital soki ezalaki école soki ezalaki peut-être fondation toyaki totelemela yango te mais lokola eza antenne lelo bacongolais tokomi komona toujours baconséquence ya ba AVC bacrise bacancer ezalaka bien kosomba mafuta ya hydroquinone mais conséquence yango eza batapon mais indien oyo asalaka mafuta ya hydroquinone ye moko apakolaka yango te mais tokufelaka keno batie pano mona mwasi moko ya pembe nalobi boye kosomba android eza problème te mais antenne badeposa yango partout te yango nalobi boye présence nanga na météo mpe sorti nanga na météo mwana mboka mazola est-ce que awa bandako eza est-ce que bandako eza te mpona boyi na bima lokuta bakolo bandako oyo baponi kotonga awa parce que sine quartier résidentiel bango nde babengi biso yango toye bana météo azala fazer azala moto alalaka libanda mais eza wa concession oyo mosu papa atika mama akufi ekomi eloko ya famille bamusu baza bahéritier balingi telefone mais baboyi nde antenne awa na quartier météo jamais la olali olamuki oyepa otie antenne eloko ekamusi bango kaka ke batie antenne c'est ça ngai awa nayibi eloko ya mutu te tobuki eloko ya mutu te mais c'est une réclamation merci tozana awa na météo ngai nakei me ngolu ya kotangaka baautorité bitangatanga ezalaka bien te ngolu ya kofingaka bato na maloba ezalaka bien te ezalaka bien kosomba mafuta ya hydroquinone mais conséquence yango eza batapon
Epenge Fofana azalaki victime lobby mais bazui téléphone batiki ngai lokola nzoto na ngai eza kimia nde na ye epa bato balandaka nga bato balingaka ngai bato basataka keno notable na biso ya Sankuru akosaka te bato balandaka travail na ngai nasengaka bino te mais kosenga aussi c'est un devoir nga aza moto nakozanga téléphone ya 2 jours 3 jours te esengi nasala signe blanche ya Vodacom ngai na perte de téléphone na nga lobby na telemi na arrêt mpona kozala transport alimité babotoli nga téléphone na nga na maboko yango nalobi na mutu oyo ayebi aza na bolingo oyo alandaka ngai oyo ayebi mosala nasalaka soki opesi nga téléphone nakoboya te soki opesi nga mbongo ake nasomba téléphone ekosunga ngai mpona kozwa ngai bokobenga ata Amos Lubaki na numero ya 084 84 036 69 084 84 036 69 yango eloko nalingi naloba na bino po ebele bakangaka vérité na biso ti neti babengi na ngaliema nakiti na quartier météo bino maboko mona qualité météo eza mais balobi keno to boyi Athènes même condition basali fondation même condition baza ko installer balobi bazo installer Athènes à 4G Ingénieur Kope baby batendo batie antenne moko awa bange bapose awa na nsima awa na lupango oyo ezaka vide ezalakatie bato bazali donc banteni oyo ekelaka baproblème ebebisaka bilongi ya bana mwasi akoza na semi adeforme abotiki simbi yango toboyi na biso eza Eritel makambo bakosala ngo awa te vraiment fo bakende musika biloko batala ngo na zamba awa toboyi awa te tosengi mokonzi ya mboka ata mambo oyo pena ekosalema a te quartier eza le plus respecté eza météo oyo antenne place bayotiela yango te toana posta antenne na bango a te bango oyo bantenne na bango se batia ndeni ni koinforme bavoisin bayeka mbama oyo babandi misala te a te bato batangi bato baza na domaine bakopesa biso baréaction présence ya Athènes na kati ya population yango bomonaka ata bausine baesalaka yango mosika na bato nalobi sombela Epenge Fofana téléphone nasengi mutuka te nasengi lupango te mais kosenga aussi c'est un droit ekokamwisanga kinga nasengi téléphone mpo naza nango te nasali lisumu me nasengi po soki nakufaka bamosu balinga baya kosomba cercueil bamosu baya koyo tokunda ye tosombela ye elamba toluwe bavoiture ngai nakufi nanu te c'est la première fois na expliqué bino pe musala oyo nakutaki na baconséquence ebele lobi telefone na nga ekei na wileri na kwea luvungi nasengi telefone oyo aza na makoki ya kobenga nga kena ya ozwa telefone obengi
oyo aza na makoki ya kotindela mbongo kekende kosomba telefone abenga oyo alingi atinda ngai na maison na ya kozwa telefone naza d'accord na 84 036 69 mwana mosala na bino Epenge Fofana. Merci.